moni jour wenge ozonga bango tu bagoya soki bazongi bango nyonso bango tu bagoya utikali na segment o kabelinga soki bazongi te o kabelinga mo de la légende osombelinga légende soki bazongi osombelinga légende soki orchestre mo na biso oleli mbongo eza souhait na ngate mais na yebi comportement ya ba artiste na ba bureau na bango je te confirme yoka siko na lobi na confirme $50 na bi o kabelinga okende nango o kabelinga yoka kasite o kabeleza na mpe o kabelinga mbongo pona bango to bagoya exactement to kipo ya tula musiaza yo kima te boye bazela ngana pesa ba des fois on a TV sur la moi ba côté Café Room il s'allie bien pour toi ah Café Room il s'allie bien mais Rocky Mandete Rocky Mandete pour toi café Igo Sente ça la différence oza world enge musique ya maison mère ils binoté ba misusu bazako esila gate ba wilisa yango te c'est pas automatique confirme sozo na tembe to pari na biso ke naza na tembe moko te ba mise to ba osonga ba ke musala bon tout ça zo nga na peso mbongo yo tikala nango soki ba jour na gole mbongo problème na okelo ma na gole mbongo na gole mbongo tika na yo na gole mbongo eza nonga $50 na gole mbongo $50 na gole mbongo yo zwa kaka na gole mbongo na gole mbongo na le mbongo na gole mbongo na gole mbongo si juba ozo o kabelinga comprendre na gole mbongo comprendre ba mise to ba ozonga na solaki na bango déjà 5 ah ouais c'est ça pekisa bato ya mbaka awa batiaka batintire na mutu wana landi japonais otikala koyamba japonais awa te azali pas kofiolomide obi na lobi awa otikala koyamba japonais te Landry kasi te mba Landry na bien vraiment te mais ba pesinga sake ba tout moko pena ba chrétien de la forêt ba contrôler maloba na bango comprendre ouais c'est bien à continuer bongo oyo goyele italien comprendre batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congo est un officiel plus télévision, vous souhaite la bienvenue parce que vous êtes tout le temps scotché, connecté à nous suivre de partout. Nous avons déjà notre challenge qui avait commencé. Ça date de très longtemps. Je demanderai à tout le monde de s'adapter dans notre challenge. Notre challenge est d'atteindre 20K, 30K pour vous montrer de nouveaux concepts à travers Congo SN officiel plus télévision. Je vous dis merci, vous qui êtes très scotchés, connectés à nous suivre depuis Londres. Je vois le général manager Clovis Fimpa et Mama Doris. Je suis en train de vous informer que le groupe Winnie Musica de Maison Mère, de Ouera, Ndiama Makanda, Igwe de la Forêt séjourne déjà à Londres. Il a amené son orchestre pour prester. Malheureusement, nous n'avons pas encore vu les images. On n'a pas encore vu les images, nous n'avons pas vu les affiches, on n'a pas compris tout subitement. Bana Wenge, Bazu Éthiopien, Bakot à London. Ba obakei ba misu batikali ba obatikali ba olela yango SPAC automatique le bureau de Odile Manzaka ba op ba kete Odile Manzaka kete SPAC automatique a kete Dinara a kete Golbert a kete Piroger a kete Papi le Prince Koutou Ndimboaka nani lisusu. Comment il s'appelle encore? Basé belé baquette, c'est pas automatique. Va ba ici capé ba comme Holanda pe lokolo il y a Weronson, il y a Wenge. Ouais c'est bien, baza ba descendant na biso. Comprendre? Bazo linga ba sala lokola, le roi de la foi sala.
On peut balinga basala makam ou wera sala te jibe basala. Bazolinga basala, ils ont mabete. C'est logique. Ouais, au moins de sala boy. Soki moni ba petit mo ba bimi pe. Bazu pe micro nzela, ouais, c'est bien. Otia bango maboko. Ferregola jouera le 24 juin 2023 au stade des Martyrs. Wenge bozali ko se préparer nini par rapport ya soutien à Bino pour l'événement et moi na Wenge. À la fois passé na Ibisakio, comprendre Ferregola, Jésus Denias, Papa Hervé, d'abord bien courage, na utotale na Côte d'Ivoire, a sali moi makambo bien, mais aïba côté à Outa. Mais namoni après Bizorbi, namoni lo mo boye ça baté c'est là-bas bien on chanson mo boye, il s'est crié ka wana téléphone charger téléphone, ça viendra. John Wakalugi là. Vas-y. Ouais. Aïba, il faut la reconnaissance. Pas la reconnaissance. Non, nous avons passé conseil. Vas-y. Pour événement Isaga, au moins stade des martyrs, nous avons une clé. Il y a stade des martyrs, c'est le roi de la forêt. Il fallait avoir une clé pas ouera. Oui, ce qu'on a bien mission, à l'objet vraiment qu'il y a une salle ndé ba vient na ba sala. Il y a une clé. Une clé. Ce qu'on a vient na biso muku wa bongo Félix Ozi ko aya na parler, aya ko senga vraiment clé. Comprendre? Clé en osant ma beaucoup, il y a un de Ferregola. Clé en mot PC, on peut Félix déjà. Ouais. Comprends. Félix a autonome dit ça. Félix, on a beaucoup à bongo. Comprends. On peut c'est chance, mais Ferregola na 5. C'est d'abord PC clé chance. Ouais, c'est ça. Na ba chance pe. Ferregola to senga ya na parler. Comprends. Aya na parler, aso na ba na maison mère, bandego na ye. Ya ngonde ko na 80% réussite na ye. Ba pa ya ba ko ya na bango mais faut reconnaître skauta. Comprends. Et ko tombolé makasi. Ce ka maison mère pour un soutien maison mère Wenge, comprendre. Vous avez rebellé. Wenge na Congo to à 98%. Pour orchestre na habité ce qui orchestre monsieur Zali. Tous en bazaiko, comprendre mais Wenge ne OK. Tala. Ko bossa na raté. Musique na biso libanda mboga. Biso ngaza pe DJ na beta pe ndole. Ce qui quelque part avec beta musique à quoi? C'était beta ndombolo. Fais-nous les ndombolo, style ndombolo. Mais ce où est rasu clé, ce qui fait rasu clé T et pas ouera. C'est que concert on est ça à plein T. Yemoko za conscient, mama zoloba. Ezate ki ngana sengi pour la réussite nae, za pour na bolamu nae. Arose a pe clé pas Kofi. Oui ben. Arose a pe clé pas Kofi à l'école. Yena makamona za innocent, makamona to mona jamais que ça muto sala plein na stade de Martyrs c'est ouera. Na ba miseto ya Congo. Yaza innocent na mambo ba concert. Na mambo ba concert ko tia bangote. Ko tia bangote na mambo concert. C'est pas automatique. Ouais, mambo concert ko tia bangote. Ba plein vraiment ba concert na loyembo, comprendre. C'est le roi de la forêt. Longola ba ona mamona. Ba la ta ba perik na bango comprendre. Ouais, on sonne orchestre bazan à Londres. Ouais. Ba ozon à quand? Ba ke pendant combien de temps? T'as une information que vous avez là? On a eu me repose informé. Non. Vous assurez. Ezaboy maison mère et kenda kala na poto comprendre. Kala ba comme bomba. Oui, comme bomba pour voyager. Yo kanga. Et comment bouver pour netinga na bi que après Londres, Cape Town, Johannesburg ba obeta. Ako comment on a vraiment ba prolonger voyage vraiment qui tant chose que non. Ba contrer ba kisami fois que States pour ba concert à States azana ba contrat non. Il faut beta boy. Beta boy. Ako prolonger ba makambo to ko pesa retour t'es vraiment tant. Vous allez à Londres, tout bas côté bamboka msusu. Maison mais sans frontières. Oui, baraka pour mo bomba. Te to lo ba tout est. Oyo koza la programme sur to pesa bino ah comprendre. Mais kokoma la bonta ba comment total vraiment m'amener ozala comprendre. Ba ko ba sape ba contrat msusu pour préparation d'abord et amoro ta yo senga mastering et ko senga mambo ebele il faut ba bongisa bilo ebele il faut ba clip salé ma comprendre ko zo ba ngotan. OK. C'est pas automatique. On colle paquet. C'est bon. On a tout bien avec vraiment et machine. Yende mutosa on a vraiment parce que pour ndeko o siko yo kakola beta qui automoni na réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça l'a mis bon? Ce qui les lopé jana wa kufi. Makamona isa lukuta comprendre to banzo ibino mbosimba jamais on a faux et archi faux ngamo na zalaki na anniversaire ya mona ya Linda mona papika call tozaki on a qu'est-ce qui s'est passé yo mandat to pire petit non you can expliquer vas-y ouais isa excès fait to kendaki ya mona c'est bon on a lekisaki ba champagne masangelika ki beli za ba petit mususu ba mesana omela masangate
eza masanga melaki nde bomoni alali wana comprendre excès à drink yango kako la beta ki santé ya muto alali wana c'est bon so ya beta ye bomona eta kufa mbala moko comprendre c'est bon azam ton non violence tala muto dans ambassade de la paix lobana vérité vérité à moko ko ya bongote azo loba makamba azo loba na masanga makile uti bien eza boy ceux qui ont meli Don Simon ou bien Baron Simon tant aux sanza et malokola makila nazo expliquer bien ceux qui nazo une vérité wenge nazo une vérité ceux qui ont meli Baron Simon na Don Simon okoi tala batira ko ada makila na ngo rejoindre Don Simon et Don Simon comprendre et ça Don Simon de yo melaka Don Simon donc tabogela ke Don Simon na kako ba melaki trop non na moni ba chaîne moko ya mwana mosimo ya mutete la comme ça bazo publier biloko bongo so baza na posa vie ba vie ya ba chaîne na ko yo pena uzana wana video ya Don Simon nazala kinga moko na ibige to entre nous na kati ya palais comprendre to ko filmer ndeni comprendre oh eza muto ko ya yaki na compte ya kakol to ya linda non auta wa petit point ngati nde na ye wana na kuti bango bazomela ango mesa na bango ezaki masangi bele ezaki pena ba whisky ba to ba kitaki wapi ande kwa kakol to ba ke ezamba liboso feto ke tu na mutu nde nini obi to zaki c'est donc quoi ko bon nde fo boye babo identifier sko makamona ngazaki pe invité on ngazaki invité na kati ya fête mais on moneka Don Simon nde ba sopele te ba sopele Don Simon te amelaki trop amelaki na lokoso comprendre tamso amela masanga kala comprendre siko excès drink nazo peso pena réalité version normale ngona ko landa te ba muso bazo loka ba vie na internet comprendre batika ko sali ko mwa se bondo batika to pexi bino makambo ezebele vraiment ya ba état de droit mambo ebele mambo politique ba to na stade d'actualité ça on yo bazio témoin pona makambo wana okendo témoigner no lobi Don Simon témoin pana kasi famille pete azape na famille azana famille est-ce que tango kindaga na famille tango bando mela wana famille ezalaki tango na zana obi tozolo ba côté kindaga Don Simon ngozo continuer kaka oh eza ba vidéo eza ba to baisse ba créer baisse à pamba comprendre non mo to expliquer bien que esika bango ba petit na bazaki OK ouais ba melaki ne trop amelaki ne la lokoso eza te c'est bon do beta petit na telema c'est bon ça mo to non violence batira ko salire ngazaki ti ba inerti neto lungona to kepa odile manzaka mo sinzambe to zaki na ba Élysée Bokota mettre tenir ba to vraiment ba to valeur on a une masse na biso ya bilamba na edi badiata te mettre tani badiata to zaki na ye nga nse edi badiata te papa kuna zaki ba to valeur comprendre hein ba to vraiment ba zaki on a ba to zaki na ba sankara ba to bel to zaki na bango ba bet kuna ko to tinde to melito ye avec bien la Papy le Prince zaki on a. On va clôturer, on va boucler la boucle par rapport à Sijewana, Tourlande Langon. Ce que ça Don Simon, Troyeba, et ce que ça Don Simon, mais tout le monde a azou melara na douleur, nous lobby à Don Simon et puis douleur, oyo et comme les lots, bon c'est pas grave. On est à la fin. Un mot, naba artiste oyo bazan à Londres, obake musala pour bazonga. Yoko lobana bango nini oyebi ndenge ba artiste Congo bazalaka surtout ba o bakenda poto kala na ba o pe nano bakenda te puis poto nini bake London Spack ba Spack automatique solo la na le roi Alexis Wera non pour yoza fanatique ya ba musicien te pour solo la ba musicien ya Wera o ba kumna ouais omoni ava bakende to saki na bango oui c'est bango ni n'explique bango musala nde memi bango Londres comprendre baki pona musala et pona kozonga comprendre tala belitie wata baki mate lelo bazana succès o sala ga succès na maison meza ko umela ko kima tala be misitu bakima na poto o bakima yebisanga moko yebi azana succès moko kaka o yebi émission akima na poto akana succès comprendre tous ces pays si bas comprendre na sengi vraiment na solaki na bino na sena bino vraiment ke boke musala bo défendre pena drapeau en mboka maison mère ba mona maison mère kala na poto comprendre ato bozo ke vraiment pour la défense comprendre bo travail normalement bozonga comme lobby vraiment ouais okima bo non mutumo te mutumo na bibu to bi ke muto okima tende yo lobby so siko muto akimi ouais te o sande na lobby ke mise mo ta okima Monsieur Monteur Kima, naïsa bango. Toyoki déjà obi Monsieur Mokima te. Que tu soki
moko akimi to mibale bokozwa ba précaution ndeni mpona remplacement. Non, wenge zanzete nyama za musisa, comprendre? Soki likase koye kauki, comprendre? Na yebi soki ba mise ba ke musala. Ba uzonga na bango. Tozanga na tozonga na awa na plateau yo. Ouais, wana eza système ba diabo ba tumoko boy. Tala. Ouais. Ngala zo linga te bandeko wana bakende batikala. Te ata mo tira. Ninga na yebeli esprit ya ba congolais. Non. Tozanga na awa. Ba diaboliser binote. Ba misusu ba za ba sila gate, ba welisa ngote. C'est pas automatique confirme. Sozo na tembe to parier. Na biso ke naza na tembe moko te ba mise to ba osonga bake musala bon tout ça zo nga na peso mbongo yo tikala nango soki ba jour na gole mbongo na okelo ma na gole mbongo na gole mbongo na gole mbongo tika na yo na gole mbongo na nga $50 na gole mbongo $50 na gole mbongo eh yo zwa kaka na gole mbongo na gole mbongo na le mbongo na gole mbongo na gole mbongo si juba ozo o kabelinga comprendre na gole mbongo comprendre ba mise to ba ozonga na solaki na bango déjà ezara 5 ah ouais c'est ça alobi boy na pesi yo 50 swa moni jour wenge ozonga bango to ba soki bazongi bango nyonso bango to ba bango nyonso bango to ba goya utikela na segment o kabelinga soki bazongi te o kabelinga mo de la légende o sombelinga légende soki bazongi o sombelinga légende soki orchestre mo na so leli mbongo eza soué na ngate mais na yebi comportement ya ba artiste na ba bureau na bango je te confirme yoka siko na lobi na confirme $50 nabi o kabelinga o kende nango o kabelinga yoka kasite o kabeleza nango pe o kabelinga mbongo pona bango to bagoya eza problème te ouais ils ont problème te au AG ouais na lobi bo mais $50 na pesio o kabelinga kasi tika na bango to ba loba na o kabelinga o kabeleza problème te o kabelo mususu ils ont problème te wana o ezali na Paris na yo moni $50 na pesio jour wenge ozonga so bazongi bango nyonso ouais kozongi selanga sute nabi o pesi yo kaka cité ngana o peso $50 ya yo ils ont problème te mais soki orchestre ba zongi ba misusu ba tikali yo yelanga $50 na ngai yamo Lucas kona o retour de la forêt na yo zona caméra na yo to ke na problème te to yamba bango ngai na tikelo ngana ba $50 o ngana kabeli comment on a pas cité OK on est à la fin de notre entretien là ça va rester entre nous que ça va monter na bato batalio ouais Arika Mbangi Élisée Bokota ouais ayant droit vraiment na sengi vraiment na bato tout mais lobasuka pekisa bato ya mbaka mais nazana bakomba bato bazonga te na bien pekisa bato ya mbaka awa batiaka batintire na mutu wala landi japonais otikala ko yamba japonais awa te azali pas kofio mide obi azali pas na lobi awa otikala ko yamba japonais te Landry kasi te yamba Landry na bien vraiment te mais ba pesinga sake bato moko pena ba chrétien de la forêt va contrôler maloba na bango comprendre ouais c'est bien à continuer bongo okay. Oui l'italien comprendre OK je vous salue affectueusement merci à nos abonnés de Congo c'est officiel plus télévision et puis je souhaite bon séjour à Londres à l'orchestre Wini Musica maison mère de Oranson Ngema Makanda phénomène Alema Poto mais ba o amemi bamsu balemba poto bamsu susukono balemba te zala si bango to bakoya aller travailler bake musala amener le résultat musala ndene bango parce que c'est le Congo qui va gagner ouais tout ça na posa te ke ona na kima ki mais na sotia ki nani ayebela ki nani bazana susia musala bango bakoya et le rememi bino poto eza musala musala awa na Congo c'est un grand plaisir SPAC on va clôturer cet entretien on se voit prochainement. Oyo eza obombi. Oh personne n'a la légende. Qu'est-ce qu'on peut sonner la légende? La légende. Berlif. Kata clôturer. Surtout ça mon abisso. Ouais. En tout cas vraiment. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe.
maison Given abosani bino te acheli bino pe promotion ngole ya pamba maison Given balinga mboka boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Azoloba makamba azoloba na masanga makile uti bien ezabowe ceux qui ont Melido Simon ou bien Baron Simon tant aux sanza et malokola makila nazo expliquer bien ceux qui nazo une vérité wenge nazo une vérité ceux qui ont Meli Baron Simon na Don Simon okoi tala bati ko ada makila na ngo rejoindre Don Simon et Don Simon comprendre et ça Don Simon de yo melaka Don Simon tabogela ke Don Simon na kako ba melaki trop non. Namoni ba chaîne mo ya mwana mosimo ya mutete la comme ça bazo publier biloko bon so baza na posa vie ba vie ya ba chaîne na ko yo pena uzana wana video yango Don Simon te nazala kinga moko na ibike to entre nous na kati ya palais comprendre to ko filmer ndeni comprendre oh eza mutu ko ya yaki na compte sa kakol to ya Linda non auté wa petit point ngati nne na ye wana na kuti bango bazomela ango mesa na bango ezaki masangi bele ezaki pena ba whisky ba to bakitaki wapi ande kwa kakol to baki ezamba liboso fait que tout na mutu ndeni obi to c'est c'est quoi ko ibon nde fo boye babo identifier sko makamona nga zaki pe invité mpana ngazaki invité na kati ya fête mais omoneka Don Simon nde basopeli te basopeli Don Simon te amelaki trop amelaki na lokoso comprendre tamso amela masanga kala comprendre siko excès drink nazo peso pena réalité version normale ngona ko landa te ba muso bazo loka ba vie na internet comprendre bati ko sali ko mwa sebondo bati ka to pexibino makambo ezebele vraiment ya ba état de droit mambo ebele mambo politique ba to na stade d'actualité ça on qui bazio témoin pour na makambo wana okendo témoigner no lobi Don Simon témoin pas nani kasi famille pet azape na famille azana famille est-ce que tango kinda na zaki na famille tango bando mela wana famille na salaki tango na zana oui toujours le côté qui na Don Simon ozo continuer kaka oh eza ba vidéo eza ba to baisse ba créer baisse à pamba comprendre non to expliquer bien que esika bango ba picho na basaki OK ouais ba melaki ne trop amelaki ne la lokoso eza te c'est bon doit beta et picho na telema c'est bon ça muto non violence bati ko salire ngazaki ti ba inerti neto lungo na to kepa odil manzaka moi sin zambe to zaki na ba Élysée bokota mettre tenir ba to vraiment ba to valeur on a une masse na biso ya bilamba na edi badiata te mettre tani badiata to zaki na ye nga nti edi badiata te papa kuna zaki ba to valeur comprendre hein ba to vraiment ba zaki on a ba to zaki na ba sankara ba to bel to zaki na bango ba bet kuna ko to tinde to melito ye Papy le Prince zaki on a. On va clôturer, on va boucler la boucle par rapport à Sijewana, Tourlandelang. Ce que ça donne Simon, Troeba, Peso ça donne Simon, mais tout le monde a zo melara na douleur, no lobby à Don Simon et puis douleur, oyo et comme les lo, bon c'est pas grave. On est à la fin. Un mot, naba artiste oyo bazan à Londres, Obake Musala pour bazonga. Yoko lobana bango nini oyebi ndenge ba artiste Congo bazalaka surtout ba o bakenda poto kala na ba o pe nano bakenda te et puis poto nini bake London Spack ba Spack automatique solo la na le roi Petit Wera non pour yoza fanatique ya ba musicien te solo la ba musicien ya Wera o ba kumna ouais omoni ava bakende to saki na bango oui c'est bango ni n'explique bango musala nde mimi bango Londres comprendre baki pona musala et pona kozonga comprendre tala Beritie wata baki mate lelo bazana succès o sala ga succès na maison meza ko umela ko kima tala bemisi to bakima na poto o bakima yebisanga moko yebi azana succès moko kaka o yebi émission akima na poto akana succès comprendre tout ce pays si bas comprendre na sengi vraiment na solaki na bino na sena bino vraiment ke boke musala bo défendre pena drapeau mboka maison mère ba mona maison mère kala na poto comprendre ato bozo ke vraiment pour la défense comprendre bo travail normalement bozonga comme lobby vraiment ouais okima bozo non mutumo te mutumo na bibu te bi ke mutumo okima tende yo lobby so siko mutu akimi ouais te o sande na lobby ke misema ota okima
Mise moto akima. Na bisa bango. Toyoki déjà obi mise mokima te. Ko toche soki moko akimi to mibale. Borozwa ba précaution ni pour na remplacement. Non, wenge zanzete. Nyama za musisa. Comprendre? Soki likase koye kauki, comprendre? Na yebiso ke ba mise ba ke musala. Ba uzonga na bango. Tozanga na tozonga na awa na plateau yo. Ouais, wana sa système ba diabo ba tumoko boy. Tala. Ouais. Nga zo linga te bandeko wana bakende batika. Te ata mo tia. Ninga na yebeli esprit ya ba congolais. Non, tozanga na awa. Ba diaboliser binote. Ba misusu ba za. Elo si la gâté, ba oui ça ngote. C'est pas automatique confirme. Soza na tembe to pareil. Na biso ke nous na tembe mogote, ba mse to ba osonga. Ba ke musala. Bon tout ça zo. Nga na peso mbongo yo tikala nango. Soki ba jour na gole mbongo. Na okelo ma na gole mbongo. Na gole mbongo. Na gole mbongo tika na yo. Na gole mbongo. Ils ont $50. Na gole mbongo. $50. Na gole mbongo. Eh yo zwa kaka. Na gole mbongo. Na gole mbongo. Na le mbongo. Na gole mbongo. Na gole mbongo. Si jour ba ozonga. O kabelinga, comprendre. Na gole mbongo, comprendre. Ba misetu ba ozonga. Na solaki na bango déjà. Ils ont 50. Ah ouais, c'est ça. Alobi boy. Na pesi yo 50 swa. Moni jour wenge ozonga. Bango tu ba soki bazongi bango nyonso. Bango tu ba goya. Bango nyonso. Bango tu ba goya. Otikela la 50. O kabelinga. Soki bazongi te. O kabelinga mo la légende. O sombelinga légende. Soki bazongi. O sombelinga légende. Soki orchestre mo. Nabiso oleli mbongo. Eza soué na ngate. Mais na yebi comportement ya ba artiste na ba bureau na bango. Je te confirme. Yo kasi ko na lobi bo. Na confirme $50. Nabi o kabelinga. O kende nango. O kabelinga. Ndio kaka cité. O kabeleza nango pe. O kabelinga mbongo. Bango tu ba goya. Eza problème te. Ouais. Ils ont problème te au AG. Ouais. Dans le bibo. Mais $50 un peu sûr. Au kabelinga. Bango tu ba loba na au kabelinga. Au kabeleza problème te au kabelo mususu. C'est ça. Ils ont problème te. Voilà oh ils ali na Paris na yo. Moni $50 un peu sûr. Jo wenge ozonga. So bazongi bango nyonso. Ouais. Kozongi selanga soute. Nabi o pesi. Yo kaka cité. Nga na peso sous $50 ya yo. Ils ont problème te. Mais ceux qui orchestre ba zongi ba misusu ba tikali yo yelanga $50 na ngai yo mo Lucas kona o retro de la forêt na wa ozona caméra na yo to ke na problème te to yamba bango ngai na tikelo ngana ba $50 o ngana comment on n'a pas cité comment on n'a pas cité OK on est à la fin de notre entretien là ça va rester entre nous que ça va monter na bato batalio ouais Arika Mangi Élisée Bokota, ouais, ayant droit vraiment, na sengi vraiment na bateau tout, mais le basuka, pekisa bateau yambaka. Mais nazana bakomba bateau bazonga te. Na bien, pekisa bateau yambaka, awa batira batintir na mutu. Voilà l'andé japonais. Otikala ko yamba japonais awa te. Azare pas ko fiolo mide. Obi? Azare pas ko. Na lobi awa otikala yamba japonais te. Landry kasi. Te. Yamba Landry. Na bien vraiment te. Mais ba pesinga sange ba tumo ko pena ba chrétien de la forêt. Va contrôler maloba na bango. Comprendre? Ouais, c'est bien. À continuer bongo. Oui, quoi l'italien, comprendre? OK. Je vous salue affectueusement. Merci à nos abonnés de Congo c'est officiel plus télévision et puis je souhaite bon séjour à Londres à l'orchestre Winnie Musica maison mère de Weranson Ngema Makanda phénomène Alema Poto. Mais bah o amemi aller travailler, amener le résultat. Parce que c'est le Congo qui va gagner. Ouais. Tout ça, on a posé que on a na kima qui on a sauté qui, nani a yebela qui, nani. Et le rememi bino poto ils ont musala ou musala ka awana Congo. C'est un grand plaisir SPAC. On va clôturer cet entretien. On se voit prochainement. Oyo eza obombi. Oh personne n'est légende. Qu'est-ce que personne n'est légende. Légende. Berliv. Kata clôturer. Surtout ça mon abisso. Ouais. En tout cas vraiment. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier. Bah, invitation en carton.
bongo jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fait tilata mabe maison given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est